komba tata mwana pe tata molimo mosantu tozongeli mikanda ya nzambe tofongola ba Bible na biso bandeko oyo toyaki sima totangaki na loyembo ya David Psaume chapitre 37 verset 1 à 9 tokendaki na mobeko tozwaki na Deutéronome chapitre 5 1 à 21 pe totangaki mibeko ya lingomba mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso sikoyo tokotanga mikanda oyo tobongisi mokolo na lelo tokozwa yango na 1 Samuel chapitre 1 verset 7 à 15 pe tokokende na Apocalypse chapitre 2 verset 3 à 5. Tobandeli 1 Samuel chapitre 1 verset 7 à 15. Apocalypse chapitre 2 verset 3 à 5. 1 Samuel chapitre 1 verset 7 à 15. Botangi ezali boye na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Nzokande lokola Yawe akangaki ye mabota mbanda na ye azalaki kaka kotiola ye tango nyonso po ete atomboka Elikana azalaki kosala bongo mibu nyonso pe tango nyonso Ana azalaki kokende na ndako na ye mbanda na ye Penina azalaki kotika te kotiola ye bongo lokola Ana azalaki kolela pe azalaki kolia te Elikana mobali na ye atuni ye Ana pona nini ozali kolela pona nini ozali kolia te pona nini ozali na mawa boye boni ngai nazali na motuya te pona yo koleka bana mibali zomi mokolo moko sima na bango kolia pe komela na Silo Ana atelemaki pe akendeki na ndako ya Yawe ezalaki na ngonga oyo nganga nzambe Eli avandaki na kiti pembeni ya ekuke ya ndako na Yawe wana Ana azalaki na pasi na motema abondelaki Yawe na kolela mingi bongo apesaki elaka alobaki Yawe mokonzi ya mapinga soki kaka otali pasi ya mwasi moumbu na yo soki okanisi ngai pe obosani te mwasi mosali na yo kasi opesi ye mwana mobali na kokaba ye epai na Yawe pona mikolo nyonso ya bomoi na ye pe bakotikala kokata suki ya moto na ye te lokola azalaki kobenda libondeli na ye molai liboso na Yawe Eli azalaki kotala malamu monoko na ye pe wana Ana azalaki kobondela na se ya motema bibebu na ye ezalaki koningana kasi mongongo na ye ezalaki koyokana te pe Eli akanisaki ete Ana alangwe masanga Eli alobaki na Ana kino tango nini okozala na milangwa longola milangwa na yo Ana azongisaki te nkolo na ngai na langwe te nameli ata vino to masanga makasi te kasi nazali na mawa mingi nazalaki kosopa motema na ngai epai na Yawe na komba tata mwana pe tata molimo mosantu toleki na mokanda ya suka oyo totangi ya emoniseli to Apocalypse chapitre 2 verset 3 à 5
Nayebi malamu ete ozali na molende pe oyokaki pasi makasi po na kombo na ngai kasi olembaki te. Nzokande ezali na likambo moko oyo ngai nazali kopamela yo na tina na yango. Obwaki bolingo na yo ya liboso. Kanisa malamu esika oyo ozalaki liboso ete okweya. Bongola motema na yo pe zongela misala na yo ya liboso. Nokite nakoya epai na yo pe nakolongola etelemiselo na yo ya mwinda na esika na yango. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tobondela. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu Kiangali. Nzambe na nguya, Nzambe na lobiko na biso, papa ozali nyonso pona biso. Tata na mikoki te liboso na yo, pe liboso na bana na yo. Kolo na ngai na sengi bolimbisi. Petola ngai po ete mayo bongisi ebima na monoko na ngai euta epai na yo. Zala na biso elongo. Fongola biso matoi ya molimo toyoka pe tozala na susi ya kotia na misala bongo tokobenga mabana ya Nzambe. Ebandeli kino suka ya programme na biso tobengi ozala na biso elongo otambwisa biso na mayele pe na bwanya na yo na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na kombo Nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu totangaki loyembo na biso ya Dawidi. Psaume 37, 1 à 9. Kuna na psaume elobi na biso ete totika koyoka kanda na muto oyo aza kosala makambo na ye ya mabe. Totika koyoka zuwa na mutu oyo aza kosala mabe. Kasi biso totia elikia na biso epai ya Nzambe. Tokomisa Nzambe esengo na biso. Tolongola kanda. Tolongola kosilika. Pamba te alobi bato mabe bakozika lokola makasa. Makasa oyo ekauki bato mabe bakozika. Biso tolongola na kanda, totika ba reaction ya kanda ya mabe. Pamba te tata Nzambe akoboma bato nyonso tu bakosalaka misala ya mabe. Kasi tosala Nzambe azala esengo na biso. Tango toye na ndako ya tata Nzambe toye kosala nini? Totiki nyonso ya biso. Tala nzela ya pasi touti. Babisi tomati ndenge tovandi ya kokangama kangama. Kasi tolobi tomati na Yerusalemi. Toke kokumisa Yawe. Toke kosanzola Yawe. Pamba te yende azali Nzambe na biso. Mokanda ya psaume elobi na biso ya solo kati na mokili toza komona bato mabe ndenge bazali kofuluka. Ndenge bazali kodondwa na misala na bango ya mabe. Kasi mokanda ya tata Nzambe loyembo oyo eyebisi biso totika kolula bato ya mabe. Totika kosepela na misala ya bato ya mabe. Kasi biso esengo na biso ezala ya kokumisa Nzambe. Tango na lamuki na kanisa ndenge nini nakoki kosepelisa Nzambe na ngai. Po nazwi bomoi ya ofele. Nasombi na mbongo te. Nasombi na mayele na ngai te. Nasombi na bozwi na ngai te. Kasi Nzambe apesi ngai bomoi. Butu pe na moi na kanisa ndenge nini Nzambe akokoma elengi po na ngai. Po yenda ko inspire nga ndenge nini nakosala, ndenge nini nakotambola. David Psaume 37 eyebisi yo na ngai. Mama totondi awa tolobi biso tomati na Yerusalemi. Toke kosepelisa papa. Toke kokumisa papa. Est-ce que papa Simon Kimbangu Kiangali azalaka esengo pona motema na biso?
Est-ce que yenda zalaka nzambe ya kosepelisa biso? Balobi totia elike na nzambe. Tango toza kokanisa, tango toza ko respirer, est-ce que sengo na ngai ezali ya kokumisa nzambe? To na vandi nazaka kolula bato mabe. Po na kati na lingomba ba club eza ebele. Bato mususu toye solo tosobi ba uniforme tosali mwa groupe na biso. Mate ya esila, biso tokovanda, biso to banda kotonga, biso to banda kotiola. Est-ce que ngai na yo na mokanda oyo ya nzambe toyeli po na mission wana? Tosala nzambe azala esengo po na biso, azala elengi po na biso. Totika kolula bato ya mabe. Biso tozaka na langage wana mingi. Ata bapekisi yo likambo ya mabe, olobi bongo ye asalaka kindumba, esalaka nini? Ebongo ye bango baza bandoki, bapumbwanga na butu, esalaka nini? Bango bakoma ba référence po na yo. Po na kaka batei yo, balobi mama tika eloko eza mabe. Oloba merci na ndenge oltei ngai na changer. Nzambe asalisa ngai na changer te. Yo zwi munoko makasi, ebongo bango bayibaka. Ebongo bango babinaka. Basalaka bango nini? Kaka ngai nde omoni oteya. Yoka loyembo ya David, tika kolula bato ya mabe. Tika kozwa bato ya mabe lokola référence. Nzambe alobi bazali lokola matiti isi ekauki. Ya kotumba bango. Ayebisi pe yo tika kanda. Tika kanda, okomi tellement méchante. Maloba na yo eza kozokisa, eza kopesa pasi. Tika kanda. Tika kotomboka. Pamba te soki oza kotomboka okosala mabe. Et puis soki osali mabe, nzambe akotia yo esika moko na matiti oyo ekauka oyo ebongisami po ete etumbama. Yo na ngai na loyembo ya David, nini obiso tokangi? Pona nini to enviaka kaka bato ya mabe? Pona nini bango baza ba référence na biso? Alors que biso tango toye awa, tolobi toye kokumisa tata kimbangu. Na mosala o mama mwilo asalaki, mosala ya kitoko mama asalaki. Yo na ngai toye, na psaume eloko nini biso tokangi? Totika kolula bato ya mabe. Alataka na ye kitoko, me bozwi na ye azwaka ngo na ndenga mabe, ya yo nini na kati aza référence na yo te. Sala nzambe azala elengi po na yo. Nzambe azala esengo po na yo. Nzambe na yo nani? Nzambe na yo tata kimbangu kiangani. Est-ce que azalaka esengo po na yo? To yo vandaka, yo pe mama, okoma ko critiquer papa. Yo mama, okoma ko critiquer lingomba. Ba mama kala bazaki soki kaka olobi likamba papa bi ayoki soma boyi me lelo te ba mama ya kilelo biso ba mama ya internet biso ba mama ya YouTube tobungisi kasi na psomba te biso pamba te toyaka na ndoka nzambe po ete toyekola o tozaki kosala mabe totika tokumisa yango te tokende pe kodiembela na bato ya mabe te po bango bazala référence na biso po biso to continuer kosala mabe. Na psaume toyoki loyembo ya David soki tozongi na bandako totanga yango nanu biso moko ba mama toyaka na biso pe na Bible te tokomaka na biso pe te tango bakotuna biso lobi tozangi réponse ya kopesa. Tango baponaka biso pe toteya tokimaka pona nini? Totangaka Bible te, tokomaka te, matoi na yo eza enregistré eza ordinateur ekangaka nyonso. Mais tango bakotuna yo to debobine yango, presse ezwa kaka micro etuna yo, makambo ekobima kuna tokoyoka soni. Pamba te toyaka na ndako ya Nzambe na complaisance, na kosakana.
yo na ngai to prendre une décision. Lobi eza susu lelo te. Tata Simo Kimbangu aza na vitesse moko ya makasi. Papa akosala na ba mama, akosala na ba tata. Ba mama oyo ya ye, pe ba tata oyo ya ye. Est-ce que yo zali compter parmi ba tata wana? Est-ce que yo zali compter parmi ba mama wana? Po yo référence na yo ezalaka ya batu mabe, bango nde bapesa ko makasi. Baloba na ngai te, bango nde banani. Bayebi ngai, ngatango nazalaki, ngatango nazongisaki, bayebi bana na ngai, bayebi mobali na ngai, bakoki koloba na ngai te. Some yebisi biso tosala Nzambe azala elengi mpona biso. Akolakisa biso nzela ya kitoko. Yo na ngai tosimba. Totika kanda. Totika kanda. Kanda eza komema biso na mabe. Kanda eza kopesa biso ba décision ya mabe. Ndenge toyawa tolaki pe bato esika touti. Bino ba locataire na ngai na kena nukamba soki na iye bokomona. Bobiki kaka pona kele 27 mais soki na zongi bokomona. Mama asali elaka soki na zongi bokomona. Ah, mama ya papa. Tika kanda. Tika kotomboka tomboka okosala mabe. Komisa Nzambe esengo na yo, elengi pona yo, ya kolakisa yo nini yo kosala. Yo monani yo za mutu makasi, yo za mutu mayele, yo ndo lobaka lobaka. Oza dini ya kozala mama mwilu te. Tangu papa zoloba na biso ete soki bolembi boza kobebisa bozwa mapapa bokende mama eza kosala yo ndenge nini. Tata pesi yo volonté, alobi soko za na rien à faire awa, kanga mapapa kende. Soki matoi na yo bouché, to yo yepo bungisa bana ya tata Nzambe. Ba yo kamateya te, yo sala club na ona coin, soki mateya batei bo yo tei contradiction. Kaka lokola tata na yo satana, ndenge alobaki, Nzambe atei bino nini, alobi na bino nini. Soki boliembo maboko koma lokola ye. Yo na ngai na kati ya mokanda ya loyembo. Totika kokopie bizalele ya mabe ya baninga. Tolula Nzambe na biso, tolula bon Nzambe ya Nzambe na biso. Tokomisa ye esengo po na biso, alakisa biso ndenge nini tokosalela, ndenge nini tokotambola, tolongola kanda. Nokite tata Nzambe, tata Simo Kimbangu akosangisa biso na makasa oyo ekauki pe akotumba biso. Na psaume toleki, tokei kuna na mobeko. Ya solo, soki tolobi totango tosala genèse ya mobeko, ekozwa biso tango mingi, vitan ndenge to ezali imparti. Kasi tokolobela mobeko, pamba te lingomba na biso ezali ya mobeko. Bapesi biso mibeko zomi. Koko Abraham, moninga ya Nzambe. Nzambe apesi mitindo ya asali na ndenge na ye. Nzambe apesi consigne ya asali na ndenge na ye. Nzambe azali camarade ya moto ya tosaka. Okozala camarade ya papa te po opesaka ye mbongo na yo ebele. Okozala camarade ya papa te po yo ndo yaka na ba oyo tomonaka. Okozala camarade ya papa te po yende otinda maka oyebi ba secret ya papa, rien du tout. Okozala camarade ya papa soko ozali motosi ya mibeko. Surtout bato biso tozali plus proche ya Nzambe. Mangomba mususu bazana ba intermédiaire mais biso tozana Nzambe. Effort nini onga na salaka. Naza mwana papa. Attitude nini nazaka nango pona kopesa baninga posa batosa Nzambe na ngai. Misusu balobaka bi bakimbangisi ya solo bosambelaka batu. Bosambelaka mutu. Mais mama oyo asandakisa. Papa Simo Kimbangu ateyaka pamba te. Tata oyo azandakisa.
me mosusu aningisi motu alobi perte ya pamba. Perte ya pamba tata Kimbangu asalaka akendaka nde kotondisa baban na lopango bayeba biso, esika totekaka bayeba biso, esika tosalaka bayeba biso. Mpo na nini? Tosakrocha na makambo ya mabe, toyimitaka baninga ya mabe. Mobeko na Yawe Abraham azwi yango ememi libota na bowumbu. Banyokwami Nzambe azali Nzambe ya mawa, ayoki libota na ye mawa, esengeli babima na mokili ya pasi. Apesa bango esika oyo alakaki bango ya esengo, kasi atali kati na bango bakopie bizaleli oyo bakutaki na Egypte. Ndeti biso tokopiaka facilement. Lokola navandaka na poto, lokola navandaka na Amérique, lokola navandaka na États-Unis. Est-ce que papa azo comprendre que nous on est des Européens? Est-ce que papa azo comprendre que nous sommes des Américains? Est-ce que papa azo comprendre que ngai déjà na koma sud-africain? Oh, ya solo wana mobeko na Yawe. Tozwi babizaleli wana ndenge kaka bana Israël bazwaki ya Egypte, lokola bazwaki kibokonzi kuna. Nzambe ayoki motema pasi, ndenge bana ne bazonyokama, alobi esengeli babima. Abimisi bango, me azwi mobeko apesi. Mobeko oyo alobi te. Soki natiki yango Moïse, bakoloba eza Moïse, malamu ngai moko Nzambe na koma yango. Akomi mibeko zomi. Apesi na bana Israël. Po ete batosa, bokozala banzambe mosusu te obele ngai. Ngai nde mutu na bimisi bino na Egypte. Bokobatela mokolo ya saba. Ngai nde mutu napesi instruction. Bokotosa baboti na bino. Po yango ezali nzela ya lipamboli. Okoloba matatoli ya lokuta te na tina na ndeko na yo. Makambo yebi te aussi oformante po kaka ndeko na yo ayoka pasi. Okosala bongo te. Okolula mwasi ya moninga na yo tata aza kitoko. Bongisa ya yo. Okolula ndako ya moninga na yo te. Se contenter na yo oza nango. Nano sombi te oza kofutela batela. Soki Nzambe apesi makoki okozwa. Biloko ya moninga na yo kolula te eza ya ye Nzambe apesi ye. Mibeko ya Nzambe. Ngai na tosaka. Yo tosaka. Po papa lobi ekangami kaka na mobeko. Moïse akoya kosambisa biso. Akotia kaka mobeko ndenge tokenda na justice. Ata naza kongala kitoko. Ata nalati uniforme kitoko. Eza bien. Parce que soyengeli toza la propre. Mais est-ce que mobeko ya Nzambe na salaka effort? To mobeko wana eza kaka bato mususu nde esengeli batosa yango. Ngai te po nga naza mbuta. Ngai te po naza mondimi spécial. Nga papa yebi nga koleka bino. Nga papa bengaka nga tina zwaka ye na bandoto. Tina zwaka ye na ba vision ndenge na yawa naza na vision ya papa. Ya solo papa sepelaka na yo soki okotosa mibeko. Po alobi na biso ete na mokolo wana akotala yo te. Akotala kaka mobeko. Est-ce que ozali motosi? Yo moko inde okoleka na kan ya babuki mibeko. Yo na ngai totosa mibeko ya Nzambe. Ezali na litomba po na biso. Mibeko zomi. Ata bato mangoma mosusu pe bakoki kotanga yango. Kasi mibeko zomi na mibale ezali kaka ya biso bakimbangiste. Kimbangista binaka te. Nga nakomi mokonzi na kei feti. Ekosala nini soki na bini? Soki na bini te bakomona nga yuma. Soki na meli 20 te bakomona neti kaka naza yuma. Oh. Bizale Egypte yango memi. Nga nakoma mokonzi boyebi te. Nga nazaka na bagarde boyebi te. Nga nakoki kotala mabina pamba te naza mokonzi. Kimbangista talaka mabina te. Kimbangista binaka te.
eza mobeko. Mobeko ya lingomba. Bandeko bano kimbangise bozali awa. Soko moni kimbangisa zako bina za kimbangise te. Omoni kimbangisa tie masanga ya kolangwa tie angona gigoz aza kimbangise te. Omoni kimbangisa zitumba kwa tie angona mulangi ya mukiese lokola maya nkamba aza kimbangise te. Kimbangisa bina kate. Kimbangisa la kisaka identité na ye esika nyonso ye azali et puis azali fier. Biso tokomaka tobi je suis fier d'être kimbangiste. Je suis fier d'être kimbangiste. Kasi kozala fier d'être kimbangiste ezali kotosa mobeko na yao. Biso totosa kabambuta. Kimbangiste azako benga mama pasteur na kombo na ye. Kimbangiste zako benga papa pasteur na kombo na ye. Kimbangiste to bebisi biso bato ya kilelo. Bato ya kilelo Exode 20 ezalaki kala. Kasi lelo totangi Deutéronome. Deutéronome elobi na biso nini? Mobeko totangi eza po na biso toza na bomoi. Biso bato ya kilelo. Biso bato toza na bomoi. Biso bato tozwi chance ya kozala na Yerusalemi. Biso bato toza esika nyonso biso tozali na Deutéronome babandeli biso mibeko. Poto lobate wana eza ya bakoko na biso wana esi eleka bana Israël babite na Deutéronome babandeli babi eza biso bato vandia biso bato akilelo. Kimbangisa te nzembo yoka nzembo ngo ndenge eza koyemba. Mono ipofo twa disabo sobwe na luzolo lwaku etata. Balongole baina ete na kikongo akoyoka te. Oponinga ipwete na zala mosali na yo. Nakufa miso tabwisa ngai ndenge ezali bolingo na yo. Kimbangise na YouTube azako kata dance. Na nzembo wana. Ola kata danse na chambre po esukela ye kuna te yatiango na YouTube po mokili momba batala ye. Nzembo ezako lobane nazali mosali na yo, nazako banga. Nkolo tambwisanga ndenge ezali bolingo na yo, na mikoki te. Te kimbangisa azako bina. Azoyemba mama mwelu totondi yo tala ndenge azako bina. Pasi ya banvoila yo ndimaki yango kimbangisa zako bina. Basali groupe na bango bazako sala ba défilé eza ya elongo banite na lingomba na mibeko ya lingomba elongo banite me kimbangisa zako sala bongo totika. Totika kobenga kanda ya Nzambe toyoki na psaume ndenge lobi akotia biso esika moko na matiti ekauka pe akotumba biso. Nzembo moko gaki eyembi mama mwila zako loba tata kimbango na kopesa yo maboko na ye pwete na futa bato oyo bazako yokisa lingomba soni pe na ye pwete na futa bayegi beni na yo oyo bazako sala effort mususu bazongi sima pona bizaleli na biso ya mabe toza modèle te toza kolakisa baninga nzela te toza kobungisa bango tala lingomba oyo mama moko amonaki pasi mibeko ya Nzambe mibeko ya lingomba na biso ezali na lingomba moko ezalaka na biso soki otali bango oyebi ke baza bato ya lingomba oyo elateli na bango suki na bango ata lobi to yebi ke oyo aza moto église oyo ata azoteka na wenze ata soko moni bango na bamagasin na bango oyebi ke me biso bakimbangiste bamama kimbangiste tokende na feti okotuna olekali kimbangiste ayebisi yo papa pasteur kipe makambo na yo oyo etali yo te epi azosala bongo wapi lokola feti eye na paroisse eye penza na lopango ya tata kimbangu me kimbangisa lati elamba ekata na banda na seti na likolo ezwa ye nzoto meshe kita wa
alobi te ya bana na yo kote ya ngai te. Wana eza kobima na monoko ya mama Kimbangiste. Ya solo wana mwana papa. Ya solo wana tomati na Yerusalemi. Po avant tomata na Yerusalemi toteyami mingi na ba paroisse. Chaque mercredi ba mama ba lembite kolakisa biso ezaleli ya mama Mwilu. Tomoni yango pamba. Mibeko ya Nzambe ndenge nini toza kosimba yango. Mitungisa nanu tika kotala voisin loba ye pasala yango te ngai na mitala nga. Effort nini onga naza kosala po te nasimba mobeko ya Nzambe. Effort nini nazo sala po te s'identifier réellement que naza Kimbangiste. Na kati ya baninga mususu pe bayebi ke biso tomelaka masanga te mais habite to piéger Kimbangiste oyo. Ba mekio mukio bio laisse tomber. Ici c'est pas l'église. Ici c'est la fête. Dieu n'est pas ici. Mususu alobi na lobi te to sola makamba mokiriko. Tiana no papa Simo Kimbangu pembeni. Est-ce que mama papa Simo Kimbangu ezalia? Mondimi ya papa ndi azalo baboye. Yo na ngai to miyebi na ezaleli wana. Nous sommes fiers d'être Kimbangistes. Parce que lingomba oyo tango bazako betela biso lisolo ma ezako tangana miso. Lingomba oyo ezwami na facilité te. Yo ko bebisa ngo kaka boye. Ozako bebisa image ya lingomba oyo kaka boye. Ozana likambo na mama Mwilu. Ozali la likambo na tata Simo Kimbangu. Mibeko zomi. Nzambe alongoli biso bapakano. Nzambe alongoli biso na mangomba esika to uta to koma ba Kimbangiste. Alobi tango nyonso to kanisaka yango. Ete yende mutakomisi biso ba Kimbangiste. Biso to kotambwisa ete meya kotambwisa biso. Eza lokola na musana biso ba avocat ndenge ezalaka. Client apesaka avocat conseil te. Avocat nde apesaka client conseil. Yo kotambwisa tata Simo Kimbangu kiangani te. Yenda kotambwisa biso. Na mibeko totosa. To simba eza pona bolamu na biso. To changer. Zwa décision pona yo moko. Pona mama na yo te. Pona tata te. Mais pona yo moko. Papa lobi. Mwana kokufa na lisumu na ye. Mama kokufa na lisumu na ye. Tata kokufa na lisumu na ye. Yo sala kamabe lobi mama na biso asambe ya rapo na ngai. Yo komi na âge ya ko comprendre makambu. Mais ozo sala makambu lokola mondimité. Baloba na yo te. Na kondo benga mama na biso. Et puis lokola biso pe toza ba mama mayele muke. Biso to sangani na mama na papa to yeli motambwisi. Pona nini ateyaki mwana na biso. Pona nini apamelaki ye. To bongisa. Mibeko zomi totosa. Tata alobi kuna. Soki totali na mibeko ya mibale. Alobi nakopesa etumbu. Na bana. Kino 4e génération. Na bao bakotosa kangai te. Kasi nakolakisa bolamu. Kino 1000 générations. Na bao bakotosa kangai. Ba mama. Ba papa. Tosa l'effort. Pour être ba génération na biso. Et bénéficier. Biso mokope. Puis ba génération et bénéficier na bolamu ya Nzambe. Totika koboma mabota na biso. Pona kosala lisumu. Tosala effort. Papa diangenda lobaki eza pasi. Ya solo eza pasi. Na mokili oyo tozali ezali pasi. Kasi tosala effort. Effort ya mokolo na mokolo. Ya komituna kalokola mama Mwilu ndenga azali komituna. Est-ce que ngai na kolonga? Basi ya banganga Nzambe balonga kate. Est-ce que ngai Mwilu na kolonga? Atalaki position na ete mobali na ngande mutazo sala succès awate. Ba miracle mobali na ngande mutazo sala. Te atalaki yango te. Amituna ki mikolo na mikolo. Est-ce que ngai Mwilu na kolonga? Yango azaki ko sala effort na mobeko. Yo na ngai. Mibeko zomi. Totosa yango. Eko pesa biso ki bokonzi. Mibeko zomi na mibale.
ya biso bakimbangise totosa yango po ete tose distingue na mabota mosusu. Kuna na mibeko toleki tokei na mokanda na biso ya 1 Samuel. 1 Samuel toyebi lisolo ezali lisolo ya mama Ana. Mama Ana mobali na ye papa Alkana azalaki na basi mibale, moko Penina ye mama Ana. Penina azwaki ngolu ya kozala na bana ya mibali pe ya basi, kasi mama Ana azalaki kobota te. Tango nyonso bazalaki komata na Silo mpona kotumbela Nzambe mbeka, mobali azalaki kosala effort akopesa mama Penina babiloko esengeli po ete bakumisela yango Nzambe, azokonte na bana na ye moko mama. Kasi Ana lokola yebaki azalaki kobota te, azalaki kopesa ye le double ya portion wana. Kasi Penina lokola ye azalaki kobota, azalaki kotiola moninga, koseka ye po amema ye na kotomboka. Kasi Ana miso na ye ezalaki kotala kaka Yawe. Mobali atuni ye, Ana pona nini yo lelaka? Ana, eske ngai naleki mibali misatu te? Mwasi nanga pona nini ozalaka na mawa pe olelaka tango nyonso? Napesaka boye po te nalongola yo mawa wana. Kasi tango nyonso tu mobali soka kei kuna, pa ya Ana Penina aza koseka, aza kotiola. Ana alembaki te po azalaki komema ye ete aloba po te toswana. Ana alembaki te, atalisaki elongi na ye pa ya Yawe, amibendaki pembeni pe akei kobondela. Lokola pasi elekaki akomi koloba-loba. Eli azalaki wana tali abi mama, pona nini yo ozomela masanga milangwa? Alobi te, ezali kolangwa te, ezali pasi ya motema na ngai nde eza kosala ngai ete nabenga Yawe. Nganga Nzambe ayebisi alobi tika ete epesamela yo ndenge yo osengeli. Pona nini tozwi verset oyo? Totali yango na lisolo ya mama Mwilo. Ezate ke mama Mwilo azaki kobota tete. Tolingi to illustre likambo. Penina tozwi lokola obstacle oyo tokutalaka yango na bomo na biso. Biso toye koluka bomo ya seko. Nzambe soki opesi ngai na kokabela yo yango, na kobonzela yo ye, akokoma ya yo. Penina azaki koseka moninga, aza koseka ye po ete amema ye na kotomboka. Kasi mama natalaki wala te, mama natondisamaki na kondima. Atiaki elika na ye pa ya Nzambe, azalaki koluka Nzambe tango nyonso. Azalaki komikitisa pe komikata liboso na Nzambe po ete Nzambe ayokela ye mawa. Penina ezali société o biso tovandi. Mingi bakoseka biso, kimbangisa sambelaka moto. Mingi bazali kotiola biso po ete toswana, po ete toloba mabe. Nzoka nde lingomba na biso ezali ya non violence. Ba mama ya papa balobi otumboli papa, otumboli ba mama. Est-ce que ça ya solo? Est-ce que ngai mama soki batumboli papa, est-ce que batumboli nga? To ngai nde mutu natumbolaka papa. Biso ba mama tokoma kotumbola papa. Tango tolobaka otumboli papa, o wana nde nani? O ya tumboli papa nde nani? Singa mama te.
Tango nazo sala makambo papa lingite, nde na tumboli papa. Tango batolobaka, otumboli ba mama, otumboli papa. Est-ce que ceux qui batumboli ngai, batumboli penza papa? Ponga nazana ezaleli ya penina, ya kotiola, ya koseka, ya kobebisa mosala na Nzambe, po baninga baza kotambwisa bakweya, te ya kokoka te esengeli kaka na ngai. Alkana mobali akotaki na complicité ya mama wana te po ete baseka ana. Azali koluka ba voies et moyens po ete mwasi na ye azala na kimia. Est-ce que batata tosalaka yango? Solo toye feti ya mama mwilu. Mama mwilu aza mama ya batu nyonso. Combien de papas to blessa mitema ya ba mama? Combien de papas to blessa mitema ya ba mama? Tala Alkana azoluka voies et moyens po mwasi na ye azala malamu. C'est aussi à la fois azaki ko décourager Penina. Biso ba mama ya papa. Moninga azako tambola malamu azo ya mercredi. Yango yona ngi mercredi yango kendaka. Okoma mama mwilu. Yango yondo obota mama mwilu. Ozako décourager moninga Penina. Biso pe bao bazako décourager biso. To mitiki pe to vandi na bandako te na kokende te po kuna basekaka nga na lataka elamba moko. Oh. Mama azalaki déterminé. Yango wana tozongi na mama mwilu kiawanga. Mama na biso. Pamba te Nzambe alobaki au commencement il n'en était pas ainsi. Papa Simon Kimbangu aye kozongisa eloko nyonso na place nango. Papa Simon Kimbangu ndenge babongisaka bango misatu tango basalaka mama batsaka mama te azala mowumbo ya papa te. Basalaka mama po ete azala moninga ya papa, moninga ya mobali na ye, batsaka azala mowumbu te. Tango tobebisi lisumu ekwei papa lobi mwasi oyo opesaki ngai nde mutu akoyisaki nga. Adam condamné Nzambe mwasi oyo opesaki ngai. Tata Simon Kimbangu azwaki likambo yango amelaki yango alobi te nga na kotombola mama. Tango Tata Simon Kimbangu azwi mission na ye, mama mula ndimi alobi tata na kopesa yo maboko. Musalo ya pasi alobi tata ndima ngai na kopesa yo maboko. Mama mula simbaki ndai na ye. Tata Kimbangu alobi lokola yo ndimi okopesa nga maboko, premier devoir na kopesa pa no mama. Devoir ya liboso okobeta ngonga na 6 heures. La ponctualité. Nzambe aza na précision. Alobi okobeta ngonga na 6 heures. Alobi okobeta ngonga na 7 heures te. Alobi okobeta na 6 heures. Mama mwilu na asibutu wana lalaki te po azotala kaka montre 6 heures ekoka pona soki na raté lokoyo makambo ebebi. Départ ekomi fauché. Mama mwilu abeti ngonga ya 6 heures. Avant ngonga wana ya le 6 avril ebeta, ngonga ezalaka nango kobeta. Ngonga wana eza kobeta ngo. Kasi ngonga oyo mama mwilu abeti yoka ndenge yango ezoloba. Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Mama mwilu abeti ngonga. Mama mwilu tomboli tata Kimbangu na 6 heures. Atosi. Ngonga ebeti satana ningani alobi biso to mesana na ngo
nani wana ke kotombola Simon Kimbangu? Tata Simon Kimbangu abandi mosala na ye po biso ba mama mutu ezosala malamu te yake pa mama ki atondo po eta bongisa mutu wana po biso tozaka kaka na ba réponse ezaka kaka wa yo yebi ngai nga naza mwasi ya nga naza mwana ya boye na boye mama ki atondo apesaki papa réponse oyo apesaki toyebi papa ayoki ngo mpe mabe alembi moni mosala ngo naza koboya yango ota ndenge bandi mama mulu aye lisusu abi tata nga na ndimaki na kopesa yo maboko kolo yesu aye apesi lisusu tata Simon Kimbangu maboko apesi ye makasi les encouragements est-ce que tu encourageaka papa Simon Kimbangu atali mwasi na lobi o mwasi malamu kasi ekomi siko toningi tokabola misala nga naza kokende na évangélisation na kokende na mokili ya pasi kasi yo kotikala okobatela likambo oyo okoteya bana okosimba yango malamu kasi ekozala facile te mpo na yo peni naza pembeni na yo akotyola yo akopekisa bato bakabela yo akosala o nyonso ye alingi kasi yo mama yika mpiko nga nake kobongisa likambo oyo nakozonga mama mwilo asimbaki likambo wana na pasi toyebi ke mama mwilo na bana na ye balie mikuwa oyo bato balie deja basokoli yango batumbi mpe balie lingombo oyo boye lingombo oyo toye tala histoire nango tala soubassement nango oyo biso tolingi kobebisa oyo biso toza kobebisa honneur nango na ba réseaux sociaux na makambo biso toza kosala te tozonga sima totala nani mama mwila amoni pasi asedaki te na nyonso ezala na mandeko na ye bato mwindu ezala bamama mosusu mpe bazali kobe mwindu tika no kaka te bono ozomiboma nzoto na likambo yango mobali pesi akenda batata mosusu mpe bayaki abi mwindu mobali nyonso akenda linga nonga na kolatisa yo na kosala oyo nyonso to olingi wana ezali voi ya penina ya koseka mpe ya kotiola kasi mama mwelu alobi te likambo oyo bapesi nga na kosimba kasi kende pamba te nzela ya nzambe eza nzela ya pasi mama ayoki bolembu kasi tata Kimbangu aye alobi mama kolemba te les encouragements mama kolemba te simba likambo oyo mpo soki yo olongi bamama bakozwa valeur oyo oyebi te ke Adam akondanaki ngai ayebisaki nga mwasi oyo opesaki ngai sikoyo nga nalingi na yo longa mpo bamama bazwa valeur mpo ntango nyonso batangaka lisusu ft me batangaka yo mama kolemba te mama zwa courage zwa makasi nga na kozala na yo. Est-ce que nous encourageons les autres? Est-ce que tu encourages baninga? Papa Simon Kimbangu kiangani a signé ba décision baninga bazui poste baza kosala. Est-ce que tu as encouragé bango? Est-ce que tu as accompagné bango? Toto lingi bango bakweya bisoto ya bokonzi pesa makana nzambe. Soki ezali ya yote okofasa kisango ko bebisa po eza ya yote. Ba nimitango tozaka na ba étudiant te mais lokola tokoma toyebi français, toyebi anglais. Toye na ba nationalité mususu ngana koma européen. Nous on agit comme des Européens. Nous parlons comme des Européens. Te mama mula lobi mema kombo na ngai, mema ezale na ngai sika nyonso yo kokende. Ata soko komi européen, mais ba européen na ba mona ete yo za différent. Yo imitaka mama mwilu. Ba mama likambo ya Samuel otozui. Ezaka kate pona basi o babotaka te. Te tozui yango pona kondima na yo.
Penina za koseka yo, est-ce que yo azo seka yo po bunda? Azo seka yo po yo swana. Po na suka na ngalo ba yi, yo kasi bango bazaba ma passer à lokuta. Yi, yo kasi bango bandimi ya lokuta. Amema ki onde na terrain na ye, yo po koti na avenue na ye, na avenue ya ba penina. Na avenue ya ba colon belge. Oyo bazaki ko tambusa mama mwilu kopesa ye pasi. Papa Fumambanza abeteli biso lisolo ya mama mwilu. Mama mwilu na 5 heures ba belge ba memie na Yerusalem yao. Poni ni mwasi ya mundela lobi nga na loti mwilu mabe. Mama mwilu alobi ngai na yebi ndokite. Nga na kosambelaka na yebi nzambe. Babeti mama mwilu makila etangi. Bayebisi alongola makila. Papa diangenda lokola mwana ayuki kanda. Bakoki kofinga mama na ngate. Kasi mama yebisi diangenda kita. Pambate musala obiso toyeli ezaya non violence. Est-ce que maman tango yo betaka pe lisolo na ndako bana na oba siliki babito okendo luka mama wana tozokende luka to sila na ye ye azosakana na biso ayebi te ke yo za na bana baza ba ministre ye ayebi te ke yo za na bana baza ba maître avocat baza ba magistrat baza ba haut gradé baza ba to ba yebana na lingomba oyo baza ba o ba yebana na mokili oyo to yebisaka bana te botika eza mosala ya nzambe eza mosala ya pasi nga matambi ya mama mulu nde nazolanda po ete namzwa motole ya kembo. Est-ce que olobaka bongo papa soki atomboki alobi ngai makambo église na kokota ngo lisute mama est-ce que yo yebisaka te papa mosala otondimi eza ya pasi eza ya ba humiliation eza ya koseka makolemba te papa tiens bon. Est-ce que maman oyebisaka papa tient bon? Est-ce que papa oyebisaka maman tient bon? Est-ce que baboti toyebisaka bana biso te? Ata na chorale bafingi esala eloko te. Yo tala kaka likabo yo ekoloka. Toyebisaka etika pe bamba chorale. D'ailleurs, je donne un ordre ici chez moi. Na yo ka mutu na répétition te ici à la maison. Mercredi ici à la maison. Na yo ka suma mafikite. Ça, c'est le papa qui commande. Mais papa za mondimi. Commandement na yozu yango wapi papa. Na tata kimbang. To zakaka nezaleli ya abdan. Moi so pesa kingai. To bongisa. Parce que kotala likambo mama mwilu, ezape kotala likambo ya libota. Mama mwilu apekisi papa diangenda kosala boete. Kosala boete. Mama est-ce que yo pekisaka mwana na yo? Afinga mbuta ya chorale. Opekisaka mwana na yo afinga mbuta ya lingomba. To encourageaka. Bango ba osakala nga ponga na yebi koloba te. Bozia na kobengela bino bana na ngai. Allo mama yo kuno vani na France. Awa papa pasteur te kutobenge na kombo na ye. Agangeli nga lokola mwana mukie. Ya yebi te kenga na zana bino. Bolobela ye ba téléphone bandi na papa pasteur azolala te. Yo zo sakana na mama na biso. Mais mon dimi. Yo na ngai to bongisa. Mama mwilu abengi biso. Alobi mosala oyo ya moneli yango pasi. Azane sengote amona ngo ezo kobeba boye. Azane sengote komona biso to bebisa lokumu ya lingomba oyo. Lingomba ekobeba te yo kobeba. Nzambe akotia biso ba etozo kobebisa lokola makasa pe akotumba biso akobwaka biso. Kasi tango wana nano ekokite alobi to bongwana. Alobi to tika mabe. Ba valeur otoza kozwa epa ya mama mwilu. To lati maputa na ya mama mwilu ya ndenge nyonso tu. Poto bima kitoko na miso ya bato. Kasi est-ce que toza kosala effort? Est-ce que toza kobongisa? Est-ce que toza kopesa tata Simo Kimbango kianga ni maboko? Mama mwilu alobi na biso na nzembo. To defilaka nango pe na esengo. Bino ba mama. Naza na esengo. Pwete botomboli kombo na ngai. Na Belgique kuna balabala moko bapesi yango kombo ya mama mwilu.
yango ekiti na likolo te eza ba mama moko basalaki ba démarche batomboli kombo ya mama mama oza na ministère bazotanga bakombo ba mama mususu yo ozwi kombo mama mulo bombi na se te tala mama na biso la femme congolaise la femme vaillante peta lisolo na ye kopie pe ye mpo na mosala ozosala ozala ndakisa kopie ye tozoluka barepere tozoluka baréférence nani oyo biso tokoki kokopie mpo te tosala mosala kitoko l'état congolais aza na besoin ya bamama bapesa ye maboko lingomba eza na besoin ya bamama bapesa ye maboko mama nini akopesa lingomba maboko mama nini akopesa l'état maboko kasi oyo aza na référence na oyo ezali nani mama penina biso nyonso to totosaka te tolataka bameshe tosala baklike na biso ya kotonga baninga babenga boye oyokaka te tokupesi yo kombo penina banda lelo yo kombo na yo ekomi penina oza mwasi ya kotiola mwasi ya kofinga baninga kasi biso tozala mama mwilo anatenaki makasi alukaki nzambe akomisaki nzambe esengo na ye pasi na ye azalaki kotangisa yango epai ya nzambe mama mwilu po alonga ntango nyonso to azalaki kobenga tata Simon Kimbangu lokola mobali na ye te kasi azalaki kobenga ye lokola nzambe na ye apesa ye makasi apesa ye mayele apesa ye bwanya mpo mosala oyo apesi ye amema yango eza mosala ya pasi mama mwilu azalaki kotambwisaka bamama te azalaki kotambwisa batata pe il faut pe tozala na art ya diplomatie ndenge nini ya koloba na bandeko na biso tozala kaka gilete mpo nazwaki bokondi soki napesi moninga réponse aosala 2 jours azoyeba te so asala nini mama ayaki nde na église bien mais ntango azongi na ndako abima bopesanga kisi attention bopesanga kisi attention bopesanga kisi ya motu mpasi nini façon mama mpe nde alobeli nga lokola mwana mokie bamama tobongisa biso bakonzi tobongisa biso mpe bandimi tobongisa totangaki kuna na psaume totika kanda mpo balongolanga na poste wana nakoma na kanda nayaka lisusu te lokola nayaka lisusu te nakrea mpe bato na ngai mpo tobebisa likambo ya ngani bapesa mbongo te basala boye te bongo te penina oza na place te na kati ya lisanga ya mama mwilu mama mwilu alobi bamama nazosepela na bino botomboli kombo na ngai bosala makasi bolemba te na kopesa tata Kimbangu maboko pamba te lingomba oyo bino nde bato bosimbi yango to brise pont te soki mama alongwe na poste tokomisi ye lokola moto akomi na lepre topusana pembeni na ye te soki osolisi ye kaka yo ozosolisa ye seke kuna bozotonga ngai makambo euti wapi biso bamama yango ezaleli ya mama mwilu wana eza ezaleli ya penina mpo penina aseki na église kasi na baninga ne mpe ya quartier asekaka tozala na pont bamama ya mayele bamama oyo batangi bamama oyo baza na bwanya tosangana yango ezalaki likanisi ya papa Diangenda na 1965 nasali association mpo ete bamama boyekola mama mwilu boyekola ezaleli na ye mpo ete mama mwilu avakende ayebisaki na papa Diangenda tala bamama na yo ayebisi bamama botala mwana na bino lelo mwana na biso lelo tata na biso kombo na ye tata Simon Kimbangu Kiangani toza kopesa ye maboko nini toza kopesa ye maboko oyo tosi tobebisi mbongo nini oyo toza kopesa ye mbongo oyo tosi tokati mbongo ekomi ya invalide mbongo ekomi babenganga ngo nayebi te tobenga ngo mbongo nini biso moko toyebi mbongo ya bapaya soki kaka toboki moke esali nini valere ekiti kasi makambo biso mpe tozosala ata toyembaka kitoko
mais ce que tu sais comme abe ça dit ezo kiti sa valeur na biso ti ekoli moi ti obaba yute mbongo ezali fo mbongo po to kotanga komba mbongo ngote eza fo komba mbongo bazwi ba déclasser to bi biso to yaki na kamba to pesa ki mbongo ebele mi mbongo ngoke wapi te ba mbongo na yo eza invalide kasi papa te biso to bongisa po ete to bika po mamu la bito le mbate na kopesa tata ki mbango maboko yo na ngai mama likabo ezali ya biso po to silisa to sengi na bandeko na biso ya jeteki nzembo to sengaki bango bayembela biso po to yoka nini yo tata ki mbango aza kolobela biso pamba te mama mwilo musala na ezaki po na komikumisa te mezaki po na kotombola tata ki mbango yango banana na ebisi na bino bolandanga maso mapesa mera inanga dada lobaki na ebisa na bino eke bilaka mikomi pene boika sepiko banana kaina sengi na bino bolakisa bamboka nyonso oyo ligomba ya tata ejali kuna te bakozala babumbu bana boyoka yemola bino esili kobelema mawa na bamboka oyo ligomba oyo ezangi mangole bakozala babumbu na bino mawa na bikolo oyo bazali bato na likomba ya tata mawa ekozala na mabota yango bakozala babumbu na bino bango nde bakosalela bino bango oyo nayebisi na bino mokili molingi kosutuka nakembo tata nakelaka bino sika oyo mokili oyo molingi kosutuka nakembo tata nakelaka bino bana bosepela elonga ezali ya bino mokili oyo bakozala baumbu na bino bokosepela bokozala basi oyo bokosepela bokozala pasi oyo ngai simoki bangu kyangani moto nalobi maso badata bapesaki na ngai na fongola yango kasi nazali kozela setambo kasi nazali kozela setambo kasi nazali kozela setambo soki batata balobi nasala
aza kozela ngonga soki ngonga ebeti kasi ayebisi biso tokima ye te tokosa mpe ye te totiola mpe ye te tosala misala tosepelisa ye ntango toza kosepelisa azotala mwasi na ye aza kotala ye alobi tata kata likambo mpo ete bana basepela tosisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen totelema tobondela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imama mwilu wangu diamvuluzi talanke de toi talanke to wangu ka wasolwa kwa mvuluzi imama mwilu wangu diamvuluzi talasalu kikasima Eti salwa elumbweki katangambi tukuto ndele talakento wanduka wasolwa kwa nguluzi imama mwilu wangu dianguluzi Salu kikasimba keti salwa elumbweki katanzambi tukuto ondele talasola kwena nzambi munakane jakwezoka watu sonyele wete ukavutula moyo kwanzambi wasejeto muyeluselemi kakembo swanga ukavutula moyo kwanzambi wasejeto muyeluselemi kakembo swanga talazola kwena nzambi munakanda jakwezoka watu sonyele wete wazulu